tala makinuko. Nsiku wa nsambanu, kuleki mwasiko ye kuyobila mwasiko. Nsiku wa nsambwadi, kulendi zonza yovono anako. Nsiku wa nana, kusadila nkisiko. Wavua, fwete futanga mpaku aluyalu lwansi. Siku wa kuumi, kulundila nkwaku nganzi za bilumbuko. Kuumi emosi, zaba tambudila mbizaku kwa zimpangi zaku. Siku wa kuumi ezole, kulendi diangulu ya vatavo ya mfindako, ngatu ngewa nkima, makaku evo nyoka. Nkumbwa se mwane tata mwanda velela. Tulutidi kungimbululu.
nazo mwana meme waliyekole eko wahuse keyalenzo mwana meme waliyekole eko wahuse keyalenzo oyi sumbuluzi leto zindike nazo mwana meme waliyekole eko wahuse keyalenzo mwana meme waliyekole eko wahuse keyalenzo isunge ukembero munatiza ontono kadikese tunakya umpe ngeukembelwa uzulu yovanza ngeukembelwa uzulu yovanza isunge ukembelwa munantiza ontono kadikese tunakya umpe ngeukembelwa uzulu yovanza ngeukembelwa uzulu yovanza isunge ukembelwa munantiza ontono kadikese tunakya umpe ngeukembelwa uzulu yovanza ngeukembelwa uzulu yovanza. Lolendo
Menga mame matengoka mulufulu surwa ngendombe wakala kwa kuwa bandikwa kwa makanda matianda. Menga mame matengoka mulufulu surwa ngendombe wakala kwa kuwa bandikwa kwa makanda matianda. Menga mame matengoka mulufulu surwa ngendombe wakala kwa kuwa bandikwa kwa makanda matianda. Menga mame matengoka mulufulu surwa ngendombe wakala kwa kuwa bandikwa kwa makanda matianda. Talekemo wetikwiza kwande dilu kyame umame widikyo etata mwanda utambula mupase zimonanga kenda za kumfumame dondo mbele. Etata mwanda utambula mupase zimonanga kenda za kumfumame dondo mbele. Talekemo wetikwiza kwange dilu kyame fumame widikyo etata mwanda utambula mupase zimonanga kenda za kumfumame dondo. Etata mwanda utambula mupase zimonanga kumfumame dondo mbele. Katika kisanduku lusongamo ibe inwapa mulango munyatika kisanduku nangka
peto wautu na vingine kikwanza kya mbele kikwanza kya mbele masivime na moleka silulu zaku tata lungiseti silulu zaku kani mifuku vitu sakili tata malongo betili vitao tatu weitu na kwenda mifuku vitu sakili tata balongo betili la mimbevolufwa vitao tatu weitu na kwenda mukwiza kena bana luyambula mambika libebe mukwiza kena
Mufidisa mpevya mwana velela iza kusyalisa nolokikesa Yeleti la foi Mufidisa mpevya mwana velela iza kusyalisa Oh papa Simon mufile kenda Siya kulandanga Landa kwa meilanda Na teye kuna lufwa Oh mama mwilu mufile kenda Siya kulandanga Landa kwa meilanda Na teye kuna lufwa Fila fumweto Yesu Mono ya na jadio Bana bagomela fumweto Yesu Mono badomele Fila fumweto Yesu Mono ya na jadio Bana bagomela fumweto Yesu Mono badomele Oh papa mbuta mufile jenda Siya kulandanga Landa kwa meilanda Na teye kuna lufwa Oh papa za mufile jenda Siya kulandanga Landa kwa meilanda Na teye kuna lufwa Oh kumalomo mufile jenda Siya kulandanga Landa kwa meilanda Na teye kuna lufwa Mambu maogele Waeto wantu vavanzaka Twena ezinguko Sulu yeto tobibundakane Mambu maogele Waeto wantu vavanzaka Twena ezinguko Oh papa Simon mufile jenda Siya kulandanga Landa kwa meilanda Na teye kuna lufwa Oh mama mwilu mufile jenda Siya kulandanga Landa kwa meilanda Na teye kuna lufwa Oh kwala tatulu
Na kombo tata mwana pe tata molimo mosantu tokomi na eleko tokolelaka na ntina na pasi mokili etondi na pasi panzoto pe milimo na biso kokoso ezali yango wana tokobenga kuna na kabine papa révérend Akebwa oleka liboso po olelela biso. Tobonele. Na loyengo te mo nzapa bwa nzapa ye nzapa to santu nzapa to ye walingo ya yu na sitise papa nkulu tukisolo kele lukelo papa fumambanza dialunga na kiangani papa fumalongo diangena nkutima basat na moko papa simokemba nkiangani molimo santu mama mwilu mariki awanga mulopeli mama na mabota totondi bino botondi bolingo na bino yango wana bopesi biso mokolo malelo lokola likabo mokolo ya mitano mokolo tokanisaka pasi na yo nkolo na biso Yesu Kristo pasi na yo papa simokembango pasi na bino bamvwala pasi na mama mwilu bondima ekomona pasi oyo po ete tozwa lobiko boponami esila koya epa na biso kozala baombu kati na elanga na bino tango nyonso bobundelaka biso na butu bobatelaki biso na tongo bopesi biso makasi toye koyanga na esika ya bule pona kokumisa bino pe koyoka malako na bino tango oyo epesameli biso po ete tolela na ntina na maya nyonso ya pasi oyo esili kozingela biso na se na tango nzambe na biso liwa eza na kati na biso maladi ndenge na ndenge na kati na biso nzala na kati na biso bitumba na kati na biso toza na mosusu oyo ayebi kosalela biso koleka bino azali te yango wana toleleli bino po ete bolobaki ete bobeta baofungola bino bosenga bokopesamela boluka bokozwa na maboko na yo nzambe eloko ezangi te tala mukumba oyo opesi biso na ntina na botongi Jerusalem
kokokisa bilaka na bino awa na se nzoto na pasi esalaka te. Tika ete bobundela biso bitumba oyo, bopesa biso kimia na banzoto na biso pe na milimo na biso, bopesa kimia na mabota na biso, bopesa kimia na lingomba, na luyalu pe bopesa kimia. Mokili oyo ya solo boningisi yango pona kokokisa lotomo na bino, lokola bobombaki mbisi na pela na Noe, bobosa na biso bana na bino te. Bobola ekoti na mabota, nzoka nde esengeli kotonga Yerusalemu. Tika ete obenga na biso bobola oyo, ba programme bozali kopesa, tika ete botondisa mabenga na bana na bino oyo bamipesi mpona kosalela bino, po ete na Yerusalemu mbongo ezanga te, batu pe bazanga te, misala ekende liboso. Tosengaka kimia na nzoto na yo papa Fumu Alongo, papa Simon Kimbangu Kiangani. Kimia na nzoto na yo, kimia na bakonseyer, kimia na bandeko na biso bana. Mupepe oyo ezali koya na kati na mokili tala Ebola, malade Ebola kuna na Est. Mosusu ayebi kopekisa yango koleka yo papa Simon Kimbangu Kiangani azali te. Yango tosengi mupepe wana ekende limosika na biso. Moi mobimba tomipesi ete bokanisela biso ndenge ezali bolingo pe mawa na bino, masumu na biso bana kotala te, na kombo na Tata na Mwana pe Molimo Santo. Amen. Na kombo Tata Mwana pe Tata Molimo Santo, tokofongola lisusu mokanda mwa Nzambe, totanga na mokanda ya Yohani, mokapo ya 15. Tokozwa nzela ya yambo kino ya misato. Tuzibula lya kankanda Nzambi twatanga masonu kwa malongo, Yohani kapu 15 nzela ya ntete na te ya ntatu. Soki tomoni kotanga ezali boye, nzela ya moke elobi na Kikongo ngana ya nti wa vinya. Mono yinti wa vinya wa kedika same invati dionso vala mumono dilembolo buta mbutu yandi katudidio dionso di butanga mbutu yandi uvedisanga dio mpasi dia luta buta mbutu bwabu lumeni vedila mudiambu dia mambu mayavu vele kwa beno. Na kombo Tata Mwana pe Tata Molimo Santo. Amen. Tobondela. Mungu ase mwana etata mwanda velela tuvutuli matondo kwa Nzambi. Inge mfangeto nge utuveni lawedi. Tukatukidi munafuku mutukele bonso mafua tumuini ntemwa kia. Ilumutu yindulanga mfuilu ye mfulukulu yange mfuoto Yesu Kristo. Papa Simon Kimbangu, Mama Mwilu Zimvwala. Papa ndangu ifweni twakabana diamu diako dinavoi dia kwa moyo. Kota muntima mwana kumosi mpasi matuwa mabuta mbutu. Vovila mumono kadi inke tula mambu makumunuami mpasi voma tukisa mpilu wa diela mumosi mubeto mkumbwa se mwana Tata Mwanda velela. Amen. Na kombo Tata Mwana pe Tata Molimo Santo, tubandaki kotanga na mokanda ya kobima ya bana Israël. Exode 20 du 1er au 17e verset. Kuna bakolo bakala biso tango nyonso ete Nzambe azali mobeko.
apesaki mibeko na bana Israel ndenge pe apeselaka yango na koko na biso Adam na ebandeli. Kokweisa mobeko ezali kokabwana na Nzambe. Tango nyonso bazo beta sete na mibeko po bosantu pe kokangana ezala biso na Nzambe o biso tondimeli. Yango wana bana Israel bazwaki mibeko na ngomba ya Sinai sima ya kobima na mokili ya bowumbu. Ezali po boyokani ezala bango na Nzambe yango ekopesa bango nguya po bakoma na mokili elaka oyo ye alakelaka bango. Mokili yango bango bayokaka ngo na sango na bokoko na bango uta na batata na bango bayebaki ete biso tokobima. Kasi Nzambe alobi na bango soki bobateli malako na nga nde bokomona mokili yango ndenge moko yo na ngai bazoteya biso bazo lendisa biso na mibeko po oyo biso tozozela tozwa yango. Balobi tosa tata na mama na yo okowumela mingi pe okozala na kimia okozala na bomengo na mboka oyo Nzambe apesi yo. Soki tata oya mosuni oya bota yo balobi ke soki otosi ye okozala malamu okozala mutu bomengo okozala na bomoi molai ebongo Nzambe mokeli. Yango wana totosa mibeko pamba te ezali ndingisa ya Nzambe pa ya biso bato. Na mibeko zomi na mibale oyo totangaki 12 préceptes ezali ba garde fou oyo batieli biso po tozala basantu ndenge tokoki kozwa ndakisa na kati ya mibeko zomi na mibale wana. Balobi na biso tomelaka molangwa te batata pe bamama me molangwa mutu akoki kolangwa kaka na nsamba te lungwila kaka te ngoki kaka te to biere nyonso biso toyebi. Kasi okoki kolangwa pe na masumu pe langwisaka. Yango tokomona ka mutu azosala ekobo opekisi ye atomboki kominye ye aye kotubela ameli tangu akomela esili ake kozongela ne banzela ne oyo akendeke wana pamba te azana kwiti. Donc kwiti oyo tozomela na nzoto ya mosuni ekotiti na milimo na biso tozobanga masumu te tokima molangwa ezala ya masanga oyo bazopekisa biso ezala ya masumu oyo bazopekisa biso. Mokanda na biso ya suka totangi ezali mokanda ya Yohane. Totangi na mokapo ya 15 nzela ya yambokino ya misato. Lelo ezali mokolo tokokanisaka nkufa pe lisekwa ya nkolo. Yohane azalaki moko ya bayekoli ya nkolo Yesu. Azalaki pendeko ya nkolo Yesu pamba te ye abotami na mama Salome oyo azalaki leki ya mama Maria oyo abotaki nkolo Yesu. Kasi oyo akomeli biso akomi yango tanke moyekoli atalaki bondeko ya mosuni te. Ye alandaki nkolo Yesu. Awa totangi évangile selon Jean yango nde ye azokoma makambo ye ayokaki. Malobo ezali ya nkolo Yesu oyo biso lelo tozokanisa nkufa na ye. Awa milakisi ye azali nani epai na biso. Alobi ngai nazali nzete ya vinu ya solo etape nyonso oyo ekangani na ngai esengeli ebota mbuma. Soki yango eboti mbuma tata na ngai nde akobongiselaka etape yango. Kasi soki yango ebotaka nango mbuma te tata na nga akokata yango akolongola yango. Alobi yango wana bino ebongi bobota mbuma pamba te kuna na verset
3 aye koyebisa biso ete azoloba na bayekoli bino bosi bopetwami na makambo nyonso nga nalobaki epai na bino oyo ekomi lokola testament epai na biso makambo oyo azoteya yango na banani na bayekoli na ye nsima ya kolakela bango boyei ya molimo mosantu oyo akoya kokontinue mosala na ye oyo akoya kosunga bango wana ozongi na chapitre 14 verset 14 pe okititi na 18 nsima ya kolaka bango makambo wana nyonso nde awa azoyebisa bango ye azali nani yango wana litei tokokende nango ya solo touti kokanisa mbotama na ye lelo tozokanisa ndenge nini asukaki na bomoi na ya mosuni epai na biso et surtout na tango oyo touti kolia nzoto na ye pe komela makila na ye tokangani na nzela ya molimo yango wana alobi ete tobota mbuma nini tokobota mbuma ya bizaleli ya malamu oyo ye alakisaki biso pamba te alobi ete esi bopetwami na nyonso oyo nga nalobi na bino sikawa nsima ya kondimela ye nsima ya kotia elikya pa na ye tole nzoto tomeli makila na ye tozokanisa bosantu na ye alobi ete tosi tokomi bapetu pamba te maloba na ye ekoti kati na biso tokozala ndenge nini tokotambola ndenge nini nsima ya komela communion oyo touti komela awa lelo nsima ya kokanisa mbotama na ye ya mibale na kombo ya papa ya lunga na kiangani na maloba na ye tango biso toye komona ye na misu boye azoloba boye bino bozali bana ya mapamboli pamba te nyonso bozomona yango na misu likambo elakamaka biso toye komona ye yango wana tobanda komona bato mingi mususu kutu alobi ndeko mususu tango ayoki ke awa bazobelelaka nkolo Yesu papa ya lungana alobi tolingi tobebisa susu makambo na biso ya kitoko biso toyebi bazali bapapa mvoala ekomi lisusu nkolo Yesu aye atuni ye oyo ezali likambo oyo koko na nga monaka na misu na ye pe tango nyonso azoteya biso yango papa wana utaka na Baflev alobi papa nga na ye pa na yo kuna mateyi bachange yango bazoloba ke yo nkolo Yesu donc batata na biso bamiyebelaki papa ya lungana azali nani papa kisolokola azali nani papa ya ngenda aza nani alobi kuna pa na biso mateyi echange alobi nini bazoloba ke nkolo Yesu est-ce que za solo alobi kende kolala alobi mongo ya tangu lobi na ngwa ye avandi bazoloba ne lokote papa kaka likambo na yelaki yango wana na kokende papa alobi ne vanda tango azovanda na petit mise wana na sima baba sima amona kaka papa azosalisa kasi maboko na ye azopesa bato mbote na sima loboko ne makile ezobima pota atali boye abangi atelemi aye afukami alobi papa ozoki tango ozoki papa azosalisa asimbi tolo boye atala loboko osusu pota pe makila ezobima ezotanga alobi papa limbisanga si nazwi réponse donc biso toza bana ya mapamboli pamba te oyo ebombama tomoni yango na miso tobota mbuma tokobota ye alobi totonga Yerusalemi oyo nyonso tozoyekela yango pasi wana ekosila tokozwa kimia na nzela ya bolingo mibeko pe misala na kombo tata mwana pe tata molimo mosantu amen totelema tobondela tusamba munkumbu ase mwana ye tata mwanda velela oseto na mazulu bika nkumbu ako ya zituswa kimfumu kya kukiza luzolo lwa kula vangama vansine kokozulu utuvana buma dia meto malumbu kalumbu utuloloka mambi meto endoloka tuloloka batuvwidi mfuka kutufidi ko muna mpuku muni kanzi utuvuluza muna nkwambi kadiki aku kimfumu ngolo nkembo nzitu subya mvu ya mvu munkumbu ase mwana ye tata mwanda velela amen tosengi nzembo abatu nyonso
makilama ye masopanaki pona kobikisa mokili oyo. 2, 3. Makilama ye masopanaki pona kobikisa mokili oyo. Mabota maso masangana masosi maya mokonzi. Makilama ye masopanaki pona kobikisa mokili oyo. Mabota maso masangana masosi maya mokonzi. Linga tosa na mibeko pe bolingo na misala akotinda biso kolonge tumboyo. Linga tosa na mibeko pe bolingo na misala akotinda biso kolonge tumboyo. Toleki na deuxième partie tobengi papa secrétaire Ole Kaliboso. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu lelo mokolo ya mitano mokolo ya tukumi bale na libuapo na sanzo ya mitano mobuma nkoto mibale na tukumi bale na motoba vendredi le 29 mai 2026 tolandi matei mapesameli biso na papa révérend Lumanu Masamba Samuel yazali inspecteur ya ville sainte matei ya bongseli biso na mikana mibale atangi biso mokanda mibale ya Moïse mokapo ya tukumi bale nzela ya mboki nozomi na sambo atangeli biso mibeko zomi na mibale ya lingomba na biso pe ya sukisi na mokanda ya Yohane mokapo ya zomi na mitano nzela ya yambo kino ya misato. Exode chapitre 20 verset 1 à 17, lecture des 12 préceptes de notre chère église, et Jean chapitre 15 verset 1 à 3. Tokei naba communiqué. Bampangi kukinzungilila kiankamba Yerusalemi diampa unu ilumbu twasiki diswa kwa nzambi eto mukumakia nsinsani ya ntungulu a Bisinsu vendredi le 29 mai 2026. Bonsu butuvangilanga dio vuvu tusidi vo sungula kwa beno lutukanga mumavata kuni mafintangu ntambi zenosi za kota deja munzila mpasi vo mu 14h tuka beno yebeto kimbwaboni vanantwala résidence ya Sedieto etukotele vanafulu munsinsani evo tubantikidi directement nsinsani eto nsinseto tukotele mu ntangu ya sivu zuludi ya yumini raison evo mpununu kayenako mukumakia mzimvula tukivevola ye tutomboka ntangu ya mbote mumbanza twasala salu kitondwa kwa nzambi eto beto mpeto na mumavata manda muzi province yevo munsiza nda nsiza vala katuvila kanakovo katuvila kenedio kovo tufila kaka nzimbu zeto munazi telefone luaka kakazi luaka vamoko matata nono kuna agence ya Ekiti
banque. Direction générale, il y a Fareki et Zaliko rappelé na banankole nyos était kolala na kolamuka mikolo Zaliko pusana pour la fête nabiso, il y a le 2 juillet 2026. Nango likambo ya $20, il y a cadeau phare, date limite ezali le 20 juin. Mbongo ekoma nankamba na cabinet ya tata mokonzi wa bule. Nankamba toleka kokomisa bakombo na bureau ya Fareki pembeni ya atelier ya papa Mpanzu ya Faki to na bureau ya protocole $10 ya misala pe tokomisa kuna na bureau ya protocole bikateli nyonso tobosana yango te ndenge bakatelaki biso yango pe ndenge tosalelaka ntango nyonso. Signé papa Kibangudi Kiakala Mkazi André, président général ya Fareki. Direction ya école biblique ezali kobenga batata pe bamaman bakotanga na noviciat 31e promotion bamonana lundi le 1er juin 2026 na bureau ya école Nangonga ya Tongo sima ya Ntinsani ya Mazout. Bayepe bakomami nanu te bango pe bamonana lundi pona kobongisa ndenge ya kobanda session na bango. Signé révérend Umbamundu Diambu, conseiller national. Bana Misatu Lukaya Manyanga Grand Kasai Bisonyon Sotobiangami lundi le 1er juin 2026 na Tongo sima lokumu ya Nzambe na biso pe Ntinsani ya Mazout. Ba président ya bakan révérend Luzembo Salazaku, révérend Tambwe Papa Blaise Mikobi, Papa Maki Kadila Maki, Papa Gilles, Papa Gaston Bisonyon ce lundi moko azanga te boya kozwa programme ya bolimbisi botos elekimbeka ya kotumba. Signé Mama Basikila Malata, présidente nationale. Okutani na tribune ya monene. Pona botongi chantier tadi esengami na batata ba maman pe ba jeune nyons ya comité mixte Angola ba fleuve tos été tozali na Ntinsani monene et kosangisa ba mboka oyo ville de Kinshasa, province du Congo central, Europe, Nkamba, Nouvelle-Jérusalem na Angola, kobandana Kabinda, Kino na Kunene, Ntinsani et Kosalema na mboka Matadi na mokolo mwa lobby samedi le 30 mai 2026. Bana ya Angola, bana ya ba fleuve totelema na kosilisa mosala oyo epesameli biso pona biso na Nkamba ekateli ezali ya 20 000 francs congolais na mutu moko moko. Bobongami Malam, signé le président national du comité mixte Angola Bafleuve, Papa Ntoto Luizi Mabele. Sengami na batata ba maman pe ba jeune nyons ya comité mixte Angola Bafleuve na koya na liyanga ni kozala le vendredi na Tongo sima Ntinsani ya Mazout na tribune ya monene to ya ebele pona kobongisa bokei na mboka Matadi pona Ntinsani monene oyo ekozala kuna. Mutu azanga te boyei malamu. Signé Ntoto Luizi Mabele, président national. Liebis epai ya bana epai ya ba apprenant nyonso ya agro pastoral 4e promotion était le vendredi le 29 mai 2026 tokutana na tribune esika totangaka sima ya culte pona programme ya remise de brevet tosengi présence ya moto nyonso oyo akozanga italikaka seye moko boyei malamu. Signé Ntimba Diwantesa Patrice formateur. Direction nationale ya Apakinkamba Nouvelle-Jérusalem sali rappel na batata nyonso ya Nkamba était le vendredi le 29 mai na 15h tomata ebele na liyangani na biso batata tosengi pe na ba responsable nyonso banda na membre nyonso ya direction nationale ya Paki pe président ya camp
moko moko ya bakanyonso moko azanga te na suka liyangani tokozala na réunion ya évaluation ya fête na biso ya le 20 mai oyo tosili kolekisa. Signé le président national Mavinga Vangu. Nécrologie, lisanga ya bapende oyo bengami association kimbangiste de pende ezali kopesa programme na lingomba mobimba pona matanga ya révérend Makenishi Henri oyo azalaki vice-président général ya association yango na lolenge boye veillée mortuaire awa na Nkamba ekozala le vendredi le 29 mai 2026 na lopango na ye na camp prof. Enterrement lobi samedi le 30 mai na cimetière ya Ngombe Kinsuka. Signé pona lisanga ya bapende kimbangiste révérend Katembo Meya Amonio président général. Mboka za Longo. Papa Mpibi Kenton yazali flûtiste mosali na résidence ya maman Mfumwan Longo mwana ya papa Mpibi mère ya mboka Ngulungu pe maman Masungu Clotilde ya mboka Ngulungu ya kobalana na maman Nyama Marie Mwilu mouvement Jeteki yazali moyembi na Jeteki mosali na hôpital ya Yanda yazali monganga mwana ya papa Nyama Firmin ya mboka Mikwem pe maman Bilele Sabine ya mboka Mikwem. Libana bango ekozala lobi samedi le 30 mai à Wanankamba Nouvelle-Jérusalem kotambusa mona papa révérend Magondo Bruno de Sengami na bino bokobalana bomonana lelo na bureau ya ville sainte na officier na bino oyo kotambusa mariage na bino pe papa Musemeno Ndala Fiston yazali musicien ya Faki mwana ya tata Chilembe Ndala apesi mboka te pe maman Ilowa Clotilde ya kobalana na maman Yangotikala Adele yazali mwana ya tata Yangotikala Ketek pe maman Kombozi Mati libala na bango ekozala lobi samedi le 30 mai 2026 kuna na Kinshasa na paroisse ya Kasavubu ekotamsama na maman révérende Kiambonga Kia Miaka tokei na kopesana mbote Faki Umilengele. Pardon, tozali na kamwa avis de recherche papa na biso papa Lungela Koko Gustave et azali kolela mai na miso abungisaki clé de contact na ye ya voiture oyo akomona yango azala na motema malamu ya kotikela biso na bureau ya ville sainte. To yambaki ba recommandation ya bandeko na biso recommandation ya maman Nzenze Ndongala yazali sympathisante auti na Kinshasa pe azali accompagné na papa Chimanga Mutombo pe papa Tanapelo Alain pe recommandation ya papa Ntoto Mavungu Richard yepe sympathisant azali pasteur kuna na église Arc-en-Ciel azali accompagné na mwana na ye ya mobali papa Ntoto Kiyo Uriyo bisika bozwami botelema tukopesa bino mbote Faki musique. Pesa bango mbote na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu
Merci beaucoup kina bino kofanda to yamba kipepe mbangi bandeko na biso ba kimbangiste kimbangi ya papa Kitenge Mayulu ye azali mondimi musicien afaki auti na Inongo na commune ya Mpolo Maurice na ville ya Inongo. Kimbangi ya papa Ngongo Chikala Valerie yazali catéchiste pe coordonnateur provincial intérimaire ya SK kuna na Sankuru auti na paroisse ya Edingo. Kimbangi ya papa Njonjo Loleke Théodore yepe catéchiste coordonnateur sous-provincial intérimaire ya SK Kole auti na paroisse ya Edingo kuna na territoire ya Lodja na Sankuru. Kimbangi ya papa Ngimbi Nzita yazali pe catéchiste pe choriste auti na paroisse Lutendele Mission kuna na Kinshasa commune ya Mongafula. Kimbangi ya papa Baelongandi Amali Jérôme yazali diacre conseiller provincial ya Jeteki auti na paroisse ya Bodia kuna na territoire ya Banalia na province ya Chopo. Kimbangi ya maman Landadio Honorine yazali selo diaconesse auti na cellule Kimbanda kuna na poste Kunda Kimbanda na secteur Boko na Mbanza Ngungu. Kimbangi ya papa Mabandila Mambinga yazali diacre président provincial ya Grand Bandundu awana Congo Central auti na paroisse Lupupa kuna na commune ya Kabondo na ville ya Boma. Pe kimbangi ya papa révérend Lukelo Gédéon yazali pasteur de secteur Kivunda auti na territoire ya Lugozi elongo na papa préfet des études pe 37 élèves bisikani on subozo mibote le matu kwa pesa bino mbote faki sepelisa bango. Bongisa maboko topesa bango mbote na kombo misato ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu. Merci beaucoup kina bino kofanda to sisi bango na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santu pour te bien papa pasteur ya Ville Sainte pour la suite ya programme. Merci. Na kombo ya Nzambe tata ya mwana pe tata Molimo Santu tolandi banso na bokebi matei bapesi biso na tongo ya mokolo molelo vendredi 29 mai 2026 mayeto yoki tobomba tosalela pete mokolo ya suka tokoka kobika makasi na mabondeli ya tongo, mabondeli ya bangonga, soirée spirituelle, pe babeko tolemba te
solo toyebi yango malamu ete ekolo nyonso ya vendredi tozalaka na programme ya beko ndenge tata Molimo Santu apesela biso yango, kasi na kotalaka basharge oyo tozali na yango nanu nde bisika tokokende kosalela misala na biso tobosana bangonga ya mabondeli te. Surtout lelo pe tozali na ntsinsani munene ya bandeko na biso ya Zunga na 14h pe soki Zunga balongwe ntsinsani ya bandeko na biso ya Grand Bandundu kaka na mokolo mwa lelo. Etina wana bisika nyonso tokokende kosalela misala bangonga ya mabondeli tobosana yango te. Misala kati na Yerusalemi botongi nkamba pe tolo na tobokola elanga yangoyo yango nde tango oyo tosalaka badesushement pe kobongisa bisika oyo tokosalela balabor pe kolona pourquoi pas kobundela misala ya botongi. Benatina wana tozali na nzanza longa oyo bazali kozelela bafungula ya bandako na biso le 12 octobre ya mbula kaka oyo tozali na yango bato na bato tosala makasi. Tozali pe na misala ya mpioka $5 ekatamaki contribution individuelle na biso ba mikolo pe $1 pona bana na biso banza malamu kozangisaka kombo te tangu nyonso mbela ezali. Tsinsani ya apaki contre afki na sanza oyo ekozala te le dernier dimanche du mois, kasi tsinsani ekozala le 7 juin na mokili mobimba biso nyonso batata na bamama tokobundela nsima nango mbongo nyonso emati na Yerusalemi tomibongisa malamu ezala batata ezala bamama po ete tosepelisa Nzambe na biso. Bandeko basurveillant pe la grande chorale des dirigeants pona ntsinsani oyo tokozala na yango le 21 juin 2026 yango pe na mokili mobimba bisika basurveillant bazali pe chorale des dirigeants de le 21 wana tokobundela banza alamu ezala biso basurveillant ezala la grande chorale des dirigeants tozala ya kobongama tsinsani wana mbongo nyonso ekomata na Yerusalemi pe biso basurveillant tobosani te ete kateli oyo tozalaki na yango ya $10 to 10 euro papa ayaki kozongesa yango lisusu tozongela tina wana biso basurveillant tobundela kasi awa pe tozoloba yango bien mbongo oyo etali ekateli ya $10 yango te kimbelekela na biso pona ntsinsani oyo tokozala nango le 21 ntsinsani ya le 21 ezali na makambo nango oyo pe ba $10 oyo to reprendre ezali pe na makambo nango na banza biso ba surveillant to comprendre malamu. Bandeko na biso fareki pe comité mixte Angola ba fleuve na tina ya bosombi cadeau phare na biso nde kateli ezali ya $20 to 20 euro fete na biso ezali le 2 juillet
kasi date ya suka pona makambo ya contribution oyo le 20 juin yango wana oyo nyonso babengi mwana ya fariki awa tolobaka yango malamu. Fariki ezali famille ya Bankole, famille ya Bankole elingi koloba kaka te ba oyo bayembaka na choral bangonde bana fariki biso nyonso ndenge totelemaka tango balobike Bankole, bana ya Bankole, batekolo ya Bankole totelema ndenge totelemaka biso wana nde bato tosana fariki. Alors comité mixte ba ressortissant nyonso ya ba fleuve pe bandeko na biso ya Angola bino nde batu bozali na comité mixte lisanga wana ya fariki pe comité mixte kuna nde ekateli wana ezali pona cadeau phare na biso. Bonso butu vovele dio unu kwa pangi zetu za Zunga ilumbu kya mantilani lumbu kya makananu mukuma kya ntsinsani ya ntungulu ya bisinzu katuvila kaniko vontsinsani zoli za zinene zikala yeto mulumbu kya unu idina beto Zunga nga mbote twatombuka munthangu ya mbote twayandika mpe munthangu ya mbote mwini twabika thangu yina bampangise tu ya Grabandundu bao mpe bafuti yandika ntsinsani ya bao yemanisa munthangu ya mbote tutombuka babingi yekatufila kanandi munata nkutaku batata baduki balongi baselo responsable tata chef de groupement tusika masansa paski numana vo nkangu watombuka wawengi bandeko na biso ya Grabandundu ndenge touti kosala sensibilisation na bandeko na biso ya Zunga biso pe tangu baninga bazali kosala ntsinsani biso pe tosa deja awa na kati ya mbanza. Donc lokola bango bakobanda na 14h biso bana ya Grabandundu au moins 15 heures tout au plus mise en place terminée awa na kati ya mbanza po ete bango ti bazosilisa biso pe tobandi mbala moko elikia na biso ete bandeko na biso ya diaspora bandeko na biso ya ville ya Kinshasa Congo Central bandeko ya Angola to bauti na ba province mosusu ya RDC bandeko ya Grabandundu to vandi na Nkamba Kwilu Kwango Mai Ndombe biso nyonso toza deja awa na kati ya Nkamba tozali deja prêt pona kotinda mbongo na biso bendele ekitate kasi continue toujours kopepa na banza biso pe bandeko ya Grabandundu toyokani malamu oyo nyonso abungisaki registre ezali na kati na yango photo leka na bureau ya Ville Sainte po eto o retire registre na yo ndenge tolandi na bakomunike lobi tokokunda bandeko na biso mibale tozali na Papa Révérend Henri Makenish nzoto ekokomela biso lobi na tongo pe bokundami kaka lobi na cimetière ya Ngombe Kinsuka pe nzoto ya mama Selo Lubamba Elisabeth ndeko ya mama Clémentine Lubamba ya Paris na France bango pe nzoto ekokomela biso lobi pe ekokundama kaka le même lobi bandeko na biso nyonso mibale banzoto ekozala exposé kuna na mwanzo kienga esika wana oyo toyambelaka nzoto ya ndeko na biso Papa Miskas na banza biso nyonso tozalela yango na makanisi
Pona kosilisa tozali na ebembe na yanda ndeko na biso oyo auti kotika biso kombo na ye Papa Lusambu Kapalai. Ye bautaka na province ya Kwilu na Bandundu, ayaka na ndeko na ye Papa Lusambu Gimona Serge. Ye ndeko ya tiki biso azalaki moyembi na koreki. Bango bazali bana ya paroisse Mukombe na secteur Ngudi na territoire ya Gungu kuna na province ya Kwilu. Ye Papa Lusambu Gimona Serge oya kufeli ndeko na ye yaya na ye azali âgé de 21 ans surveillant pe ye yaya oya uti kotika biso azali âgé de 23 ans. Yende abandaki koyemba na koreki bayaki na tina ya malade ya yende kumuta bandaki kobela orphelin de père. Tata na bango pe azalaki nganga nzambe moko pasteur nde yendeko auti kotika biso c'est 4 heures du matin na yanda. Donc biso lingomba bandeko ya koreki ba surveillant bandeko ya Grand Bandundu tokende ko encadrer ndeko na biso leki na biso ebembe ezali kokunda makaka lelo soki ba disposition nyonso ezwami netina wana tosengi na bandeko na biso ba surveillant pe bandeko na biso ya Grand Bandundu pona kozwa disposition ya kotimola libulu de ebembo epesameli programme ya bokundi na bandeko na biso ba flûtiste na banza soki programme nyonso esili makambo nyonso kozala banda cercueil pe libulu ekomi prêt tokoyebisa bino bandeko ba flûtiste po toyeba tango oyo tokomata na mwanzo kienga na banza tango nyonso tolobelaka yango moninga malamu na tango ya pasi sika toleki pona bopesani mbote. Awa tozali na ordre de mission ya bandeko na biso oyo tokotanga bakombo bisika bavandeli bakotelema. Tosengi na monsieur Abokao Meko Dede ye azali directeur d'extension. Tosengi na monsieur Mubiai Ngalamulume Michel sous-directeur na service universel. Tosengi na monsieur Panzunzinga Marcel chargé de la sensibilisation ya FDSU. Tosengi na monsieur Ndibu Kangulungu Didier chargé de la programmation. Tosengi na monsieur Mukaba Kitenge Jean-Louis chargé du suivi de l'exclusion et contrôle de conformité, toujours il y a FDSU. Tosengi na monsieur Kilongwa Katonga Christian chargé de rédaction. Tosengi na monsieur Ngando Pierre conseiller du ministère de Poste et Télécommunications. Tosengi na monsieur Mungongo Lampio, musicien, communicateur externe. Tosengi na monsieur Bikenge
Shabani Brando ye pazali communicateur externe bisika bovandeli botelema biso bandeko na bino bakimbangi stetopesa bino mbote ya esengo faki. Tika tobongisa maboko topesa bandeko na biso mbote na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo na kombo ya tata ya mwana tata molimo santo bandeko na bino bokoki na bino kovanda tuvyokele kumbote ya ntsuka indangu tutelemesanga sedieto twena kintwadi ye sedieto tata mfumu wa mbanza tata nluengisi tata nsongya nzila sinzili ditwa sisula mu Yerusalemi tuka muna 1921 kasiswa mukengila Yerusalemi mutungisa Yerusalemi ye muvyengisa Yerusalemi na telumbu kya unu tata mfumu wa mbanza vwendi yetu mukati kwa Yerusalemi yesimbi lisalukiande na kekete bonso boka sisulwakyo yandi mpe watambula mbebe ya kuzisonga ngazizi kya tata mfumu wa ndongo mfumu wa dibundu tangu za zobuke na wabindama mukuma kya kisalu tulombele kwa sedi yetu watutela mana beto bana tukuvana kya mbote bika twakubikelo moko twavana sedieto kyambote munkumbwa se mwana tata mwana velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwana velela
tovwana tulombele nkunga yesambukia le 6 avril kwa faki yesedeto sikatofoko de la samu tuzungiriri yavuvamena muzingo kyame enzilange unzambi tombanga enzambame umpuluza mumpila mpasi tuzungiriri yavuvamena muzingo kyame enzilange unzambi tombanga enzambiame simfukamine pasizame ngeyezeyezo ondoroke mumambi mama imfomo yasikira munzwako yevilila ondoroke mumambi mama imfomo yasikira munzwako yevilila enzambiame simfukamene pasizame ngeyezeyezo undoroke mumambi mama imfomo yasikira munzwako yevilila undoroke mumambi mama imfomo yasikira munzwako yevilila. Prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En ce jour du 6 avril, nous te soumettons nos supplications par ces cantiques. Ô Dieu notre Père, fais que nous puissions retrouver ta grâce. Tu nous as donné ton Fils en accomplissement de ta parole. Jésus-Christ notre Seigneur. Tu as accepté une mort honteuse pour nous sauver. Tu fus crucifié ensemble avec des malfaiteurs. L'un d'entre eux s'est moqué de toi. Mais tu ne lui répondis pas un seul mot. Tu fis cela uniquement pour obéir à ton Père afin que l'homme pécheur retrouve ta grâce. Oui, tout cela fut accompli pour nos pécheurs. Ta volonté, nous le savons, c'est que nous retrouvions ta grâce ensemble avec tes saints dans les cieux. Avant ton ascension, tu avais promis le Saint-Esprit à tes disciples. Tu leur dis d'aller partout dans le monde entier, prêcher ta parole. Tu leur promis la venue du Saint-Esprit qui sera avec eux, mais que le monde ne le connaîtra pas. Nous lisons cela dans les Saintes Écritures. En ce jour du 6 avril, Dieu notre Père, Jésus-Christ notre Seigneur, Dieu le Saint-Esprit, nous le savons très bien que nous sommes déségarés devant ta face, car à tout moment, nous faisons ce qui est contre votre volonté. Nous faisons honte à vos serviteurs. Nous nous prosternons devant ta face pour demander ton pardon. Nous reconnaissons nos iniquités. Tu as soumis le monde à l'épreuve afin que nous puissions te connaître. Enseigne-nous tes voies, notre intelligence est toujours comme celle d'un enfant. Nos péchés sont cause de toutes sortes d'afflictions qui nous submergent. Mort, maladie, guerre, famine. Nous n'avons d'autre protection que toi. Viens à nos secours. Fais-nous triompher des tentations d'ici-bas et sur nos larmes. Oh Seigneur, ne tiens pas compte de nos péchés car tu es mort, afin que nous méritions le nom de Fils de Dieu. Veille rétablir la paix dans le monde entier, en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie et en Océanie.
N'est-ce pas toi, Seigneur, qui avait dit qu'il ne restera pas pierre sur pied, qu'il ne soit renversé. Nous constatons que dans les mondes, le peuple s'entretue. Veille leur choisir dans la paix des responsables dignes de ta confiance qui puissent les guider. Car devant ta face, c'est déjà constitué une mer de sang humain. Nous te prions de porter ta paix dans le monde entier afin que toutes les races vivent dans une entente parfaite. Ce sont là les supplications que nous te présentons. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Muna watu wansiona Diana rinangaike koka Onza biso diaso kami Kuisa ke kuisa vanza Kwandiana wena yompasi Nona wa ukarira okuyanda danga akape onzambizo diansiona oyanda danga musivana bena paraíso ya tolo Asi wavumbula kayo kana vantu vikangwa katsinzambe kekangwa ko karinjandi waseruka kwayeto wantua Ensambu zange mfumu wetu Yesu Kristo yozola kwa ngitata nzambi wasi yo untwadi wa ngitata mwanda wavelela bika kwa masikilanga muna yetu tuko ya kwa yelemvu se ye mwani tata mwanda wavelela. Amen. C'est maintenant. C'est du nouveau sur Presqu'île Kamba officiel. Dès maintenant, vivez les activités du chef spirituel et de ses conseillers directs, les informations de l'église, les émissions et les cultes en direct d'Inkamba Nouvelle Jérusalem. Partout et à tout moment, restez connectés à la Presqu'île Kamba officielle, votre chaîne de proximité désormais en live. Suivez-nous en direct sur YouTube. Presqu'île Kamba officiel, la voix qui vous accompagne désormais en temps réel. Papa bazaki koloba même le bema na 21 ezepa na bino biso suki tokolukango tokolukananga na maboka banani bino ngana za pré o ezali ke ba papa balobaki te o elobi nkamba oyo komwana na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango alobaka be alobaka tukokokisa biloko wana tokokisa te ebandi deja bandeko na biso ya 3 secteurs bandeko na biso ya ISP bandeko na biso ya kuti bango wana bazali bongo composition ya famille ya le 25 mai biso nyonso tomonaki mayema oti koleka na 110e édition ndenge balobaka ntango nyonso ke salela nzambe na yo ntango oza na bomoi kominukila te ntango yo okufi okominukila kuna eza makambo kaka ya soki ogane to oganeki te kuna bolingo mibeko ezalaka te bolingo mibeko kolukila yango awa ngonga nde yango oyo
ya kosalela nzambe na yo na solo nyonso alingaka na ye bahypokrite te epesaki kutukanda bahypokrite tena simoki mbangu epesaka ye kanda alingaka bahypokrite tolanda one na bandeko biso ya basurveillant. Merci. Luvunda bana fulu koloko nikuka mpungi kumaman lu sutumuka kindu lukanda magi mukunda lukunda tinu mpungi ya nzitu sukwa tata lwengisi lukulula moko batata ye bamama kiamboto keto awe tukolele beto mpeto letezi o nkombo ya tata ya mwana pe tata molimo santu tolandi mate na biso na kati na ndako nzambe ndenge bauti koteya biso bile ya bongo bapesi biso yango nde kobatela biso moi mobimba tata pasteur atei biso abeti sete makasi konkanisa pasi ya nkolo Yesu. Tata Simon Kimbango, mama Mwilu, papa Kisolokele, papa de Aluna pe papa de Agenda Kuntima. Tala mpasi o bango bamoni ezali ete pwana ngai na yo tokoka kozala kinya na milimo na biso pe na banzoto na biso a na kati na mokili pe mokili ezala na kinya lingomba pe ezala na kinya po ete tokoma na esika wana abeti sete makasi na mibeko soki totosi na biso mibeko tokozala na kinya na milimo na biso pe na banzoto na biso pe mokili kozala na mpasi te lingomba pe kozala pe na mpasi te. Papa Mfuma Mbanza, papa de Alungana oyo ye lelo tozali continue ko fêter Noël ya lobi ete tata Nzambe akolingaka masumu te atieli biso mibeko. Tata Nzambe akolingaka masumu te elakisi ete yango batieli biso mibeko tokima masumu po ete Nzambe azala pene na biso nkolo Yesu pe azala pene na biso tata molimo sa pe azala pene na biso yango papa Simoki maonkianga na lobi ete
tozala bana botosi soki totosi tokozala nde na kinia baprogramme nyonso mpe lingomba abongisi biso nyonso tolandi malamu yango nde tokolanda mpe kosalela misala ya botongi Yelusalemi. Papa de alongana ntango wana alobaki ete te mokili ekososola eke Nzambe Nkolo Yesu Tata Molimo Santu bafandi na Yelusalemi, mutu nyonso akoluka po ete akoma na Yelusalemi. Ebiso tofandi na Yelusalemi toyebi kala likambo oyo soki totongi te tokoyoka mpasi na ntina ya koyamba bapaya. Empasi yango ezomonana to ezomonana te? Ezomonana ba précaution yango oyo Papa Simon Kimbangu Nkiangani alobi te totonga Yelusalemi ndenge batata batikelaki ye kolona mpe kobokola. Na kolona mpe kobokola bapapa balobaki nini? Soki totie kaka motema na biloko oyo koutaka musika eyela biso, surtout na mikili ya poto, soki ba frontière ekangami ekozala na biso mpasi na kolia. Wana tozongili lisusu a zero, mabele toza na yango, wana tokoluka nanu, tosala nanu bongo tokolia. Wana retard te. Yango soki tomiloni na biso tozo kobokola na biso, c'est vrai, okomona ki ba frontière ekangami, tokozanga eloko kolia te. Yango Papa Simon Kimbangu Nkiangani alobi ete kolona mpe kobokola ntango nyonso batata batikaki likambo wana. Yango tolanda nyonso ndenge Tata Molimo Santu Papa Simon Kimbangu Nkiangani aza kotinda biso. Mpe tozala makasi ya mabondeli soki bazali kosenga biso na ntina mosusu te. Po Tata Simon Kimbangu aloba makambo nyonso eza komona na lelo oyo. Ba peste ya ndenge na ndenge, ba maladi ya ndenge na ndenge amonaka. Yango alobaki ete bozalaka makasi na mibeko. Soki botosi na mibeko tokoyoka na sango kasi nakomona na misu ekomona na te. Esikoyo tozomona na misu tozomona na misu te. Tozomona na misu. Makasi na mabondeli na ba erreur nyonso tosali parce que tozalaki déjà prévenu que tokoyoka kasi tokomona te. Yango esika wana tozala makasi na mabondeli. Ba programme ba pesi biso na ntina na ntinsani na mokolo na lelo. Zunga to Ajax to bosa na ne 14h katuvila kani umu 14h kadi ulumika mantila ni Ajax. Pasi vo to anda kambenta ngo mpangizo to ba grand bandundu. Bisalo bibe onso bita salama mukumaka ntomosono a Yelusalemi yelungisa nsilulu. Mana maonso no tulanda. Bande kwa grand bandundu to bosa na te na poko. Nyonso wana ezali bilaka to tonga Yelusalemi. Pe tongo nyonso to kozalaka na ntinsa ni batata na ba mama na ntina bosombe mazote. Milulu makasi tozalaki na yango ya 25 mai ezokende kosila yango na tongo yo tokomeka nanu batata na ba mama batala soki banani bakolonga. Epe tadida ngolo eyemba makala tozala compétition lelo vendredi. Ti vendredi suka ya semaine prochaine to kotinde na milulu ya le 6 juin oyo ya faki. To silisi botongo lelo onkombo Tata Mwana pe Tata Molimo Santu. Amen. Mukunda tinu. Kulula
bokolimisa biso moke tobosani na ntina na beko ndenge tolali na ndako ya Nzambe. Lokola toza na misala mingi beko mabondeli na biso esika tokosalela misala bangonga mabondeli toyebi yango awa na Yerusalemi. Esika lingomba ekei oyo tozalaka beko a vendredi topekisi te wana bokokota babeko na bisika oyo esengeli tosala beko kaka na Yerusalemi ndi beko na biso tobana kosala na bangonga ya mabondeli esika tokosala misala yango tobosanaki. Baluka kulubakala dolo. Voilà, batondi mingi na papa Songia Nzila la message kitoko ya pesi biso na tongo ya lelo. Ya solo totambola kaka na bibeko bolingo misala totonga Yerusalemi ya sika. Wale ezali maloba ya papa Fumwa Mbanza oyo atikaki. Touti bongo kota kosepela molulu kitoko ya mbotama ya yeme nkolo Yesu Christ. Pe tokoti tolingi tokoma bongo na le 6 juin envahissement ya Cité Sainte. Voilà, tokota bongo na misala. Présence. Bamama d'abord. Biso batata tozela muke batata. Bamama nanu. Batata tozela muke batata tozela muke. Bamama d'abord. Bamama. Ah! Honorable! Nabanza olandi bien. Tadije ngolo yemba makala. Siko lelo ekoyeba makala. Pona banani lelo. Tala mutuka batata chaque man est élevé. Tobengi batata. Noeli na paki mutuka wana komo yango chaque man tableau yango 0-0 yo mutu oza na bota kosalisa bilanga yo mutu ozali kolona matungulu komona no pasi te mpona rosage yaka mpo batata bamama yaka mpo batata chaque man eza wana aza na 4 arrosoir totya wana 4 kuna akorosele yo bilanga chaque man ambiance le 20 mai kaka esangani le 25 le 20 mai le 25 esangani batata fondation responsable retardateur ya batata baretardateur ya bamama
Faki, merci. Merci Faki, merci Faki. Merci Faki. Yerusalem Diapa Dikundanga Tata Nzambi Fumu Yesu Ye Tata Mwanda Velela Bena Yeto Vava Katulendi Sayo Yako Kukutwena Na Kekete Na Dede. Honorable na yebiteli pate ekendaka na banani. Ekoyeba lelo bachibani. Ba mama oye. Tozali. Ils ont moins que besoin de fièvre. Fièvre, il y a surprise, batata, il y a cadeau faire. Chaque man. Papa, encore, etelemi wana. Etelemi wana. Mutu nyonso ozotikala komona ngo papa na nzela depuis mutuka na biso eye na banzela ya nkamba okomona su poussière. Oye. Batata basungi te basingi te. Tosungi makasi papa. Poussière ezali susu te na banzela ya nkamba. Poussière ezali susu te. Ezali susu te. Wanani kasi basalelaka mingi mai. Ba mama. Yango topesi putu na batata. Ba mama oye. Yango tolobaki ete batata basungi te. Makasi topa yokanaka te ayokani lisusu. Intouchable. Sangue panzani. Omonaka biso na nzela nini? Na sitani tutako beta bino. Na makambo nyonso tutako beta bino. Etikali sika kaka tosala likambo esala bateau de pêche monana bongo tokanga minoko ya mutu tu. Ka dizaka de bateau. Monoko to lekate soki eleki bango bakosilika. Nzambe na biso tikato loba vraiment parce que tozaki mosika. Boto kuluba makambo kofinga oyo baningaka kofinga bayoki esengo mais totala sika bokofinga lisusu. Boniko boza bana biso tozali bato ya mandefu bato basalama na mandefu kala nde biso. Ofe toko nzambe na ngai etikalika makolo. Papa bongiza makolo nde papa nakipa makolo te presque bino bozali makolo oyo papa ekokamwisa bato bo basalaki makambo oyo bakotika na son papa makambo nzambe na biso sala makambo na yo eyokani ingeta nkolo batata oye tozali nanu ube tozali te tozali bakordon bazali lelo mokolo nini vendredi ya banani ya batata bamama oye mutu soko asali molende poshe evidaka ya batata te kolo ya batata mbombombwa banki mpe ye mpona batata bo ekoyebana soki poshe soki eza kokauka bamama oye vendredi ya banani soki tosali molende tokobotola soki tobotoli mabe eza te papa de la vie à vous l'antenne 15 minutes potokota misala fiaukili nzambi ame batata oye bamama oye bon sikoyo bao balingi koganye $300 seulement $300 wana boganye batata to bamama
$100, $50, $20, $10, $5. Kobanda 1000 francs, 10 000 francs, 5 000 francs, 20 000 francs, 50 000 francs, 100 000 francs. Et ça le franc congolais. Franc CFA, Kwanza, Telema. Ah. Batata, 10 000 francs. Ouais. Bon, 10 commandements. Mokonzi abota, tosangana fiso maso
botami mizoto mishali kopela na mboka kama tusepela tembo mobikisa botami mizoto mishali kopela na mboka kama tusepela tembo mobikisa botami mizoto mishali kopela na mboka kama tusepela tembo mobikisa botami mizoto mishali kopela na mboka kama tusepela tembo mobikisa botami mizoto mishali kopela na mboka kama tusepela tembo mobikisa botami mizoto mishali kopela na mboka kama tusepela tembo mobikisa botami mizoto mishali kopela na mboka kama tusepela tembo mobikisa botami mizoto mishali kopela na mboka kama tusepela tembo mobikisa botami tosangana naso esika moto oyembela mokonzi bakotameli biso lelo tosangana naso esika moto oyembela mokonzi bakotameli biso lelo tosangana naso esika moto oyembela mokonzi bakotameli biso lelo tosangana naso esika moto oyembela mokonzi bakotameli biso lelo tosangana naso esika moto oyembela mokonzi bakotameli biso lelo tosangana naso esika moto oyembela mokonzi bakotameli biso lelo tosangana naso esika moto oyembela mokonzi bakotameli biso lelo tosangana naso esika moto oyembela mokonzi bakotameli biso lelo tosangana naso esika moto oyembela mokonzi bakotameli biso lelo tosangana naso esika moto oyembela mokonzi bakotameli biso lelo tosangana naso esika moto oyembela mokonzi bakotameli biso lelo tosangana naso esika moto oyembela mokonzi bakotameli biso lelo tosangana naso esika moto oyembela mokonzi bakotameli biso lelo tosangana naso esika moto oyembela mokonzi bakotameli biso lelo tosangana naso esika moto oyembela mokonzi bakotameli biso lelo. Ebo, ene mokote
Batata bakanene d'hiver 5000 francs CFA. Ouais, tolongoli ya mama kesuka sefa. Tolongoli sefa. Mama sefa no 5000 tolongoli on. Biso batata. Ah. Ba mama oye. Ba mama bazalaka makasi bango na kimbelekela. Na bamboka pokozwa mwa musuni ezalaka pasi. Yango soki mwa musuni emonani donc faut batie le boule ya fufu ya munene. Donc makasi kaka na fufu. Mwa musuni dogo chekanga mwa dikuti mukebo ya mama bakasi na kimbele kila ndengo ana. Eza de bongo. Za bongo mukolo. Kasi babongo batata bango bazalaka fufu muke balinga musuni. Voilà. Surtout mbisi. Ah. Surtout papa etoko. Ah. Goleka fufu muke mbisi ni mbisi kaka munoko nyonso mbisi na mbisi. Ya solo papa. En tout cas mbisi trop mbuse za munene ata fufu etikali muke problème ezalite. Ekoleka nango. Encore kuna na oza pembeni ya ibale. Alors papa okolia mbisi donc papa na ba sendo nyonso na kati na munoko. Munoko ko zose musala na ngo ka bola sendo na musu. Soki eza ya mbenga te yo ya mike wana kobuka. Kobuka komela kotafuna ngo pio ekei na wana ba sendo wala zo ko. Ba sendo wana eza pamba papa. Ekoyokana te. Ekoyokana te. Kobuka. Ah! Oh, mina wa ndenge nini wana? Ah, nkolo. En tout cas, papa ozongisi ngai makanise ke musika. Na yebite. Oyebite? Na yebite ndenge na komokolo wana soki ekoza ndenge nini? Ala soko lembisi ale dessert okena kwa. Ngolende bitabe. Na kwa kuna na kuiko kokitisa libumu nyonso na bitabe. Watu wavisa papa de la ville comme ça. Ape soki mbanyi okende na kwa. Wana to sinya eyokana. Ba mama 2000 francs. Bon, na gimbelekela ba mama baganye. Na tintsani batata baganye. Ba mama to betela batata maboko. Papa, tozana kimbe kreze ya kolokota. Ezali ya biso. Ya kimbe ka kolokota kana kolokota. Baki tedi nango pona batata. En tout cas, donc fête ya apaki ezo continuer. Nkolo zongisa makolo na ngai na sa likambo na tadi jangolo. Kimbe ngo yango kolokota. Voilà. Ba défini kimbelekela.
Tadi Diangolo. Tadi Diangolo. Tadi Diangolo. Ah, continue mlongozo. Tobole.
mwana mpe tata molimo sana tata nzambe nkolo yesu simoki mbango topesi bino loko na maye oyo bozali kosalela biso ntango nyonso yango nde tozali kopesa bino lokumu bobombi biso oyo bopesi biso bomoi yango tomonani awa mpona kozongisela bino matondi mpe kokumisa bino kanisa mpe na baoyo bazalaki na mposa kasi balali likolo na bambeto na ntina na bamaladi mpe mingi bakanisaki kasi baye na nzela ya liwa zongi epai na bino tike tokanisela bango ata likambo moko ya malamu basalelaki bino ntango bazalaki bomoi po ete bokoka kotya bango na loboko na bino ya mobali kanisa mpe oyo bazali ete bawe baye koyepa na bino na ntina ya mabe oyo bango basali bolimisa bango kana mabe nyonso oyo bango basali mpe kanisa na oyo babotami bayende kopesa tata molimo santu maboko bana wana bakola na bobangi ya tata nzambe kanisa mpe oyo baza na mpasi na baprison na bahopitau okanisela bango olongola bango bisika ya mpasi oyo bango bazali tozwi litei oyo nde kobatela biso moi mobimba bino nde bozali kokebisa biso na maye oyo mazali koya liboso yango ntango nyonso tozali kosenga soki tolandaki mibeko na bino nde mpasi oyo eza komonana kati na mokili nde ekoki komonana te na mokili mobimba tozali nde kobomana makila ya bato ezali kotanga soki totali mpe baye oyo baza na bakati na malade mingi ezali nde etumbu ya tata nzambe kasi mingi ebele oyo bazali te na ntina na zuwa ya mokili bavokili bango malade ya ndenge na ndenge nyonso wana yo tata molimo santu yoka mutu kosalisa yokela biso mawa toza nanu na kati ya sanza oyo ya mois de mai oyo mbotama ya yo nkolo yesu na ibuye na yo mbala mibale awa na mokili na nzoto papa de alunga na kiangani salisa na mawoni papa mambanda papa de alunga na kiangani koyo totala masumu na biso te boyei na bino bolobaki ete nkembo na likolo awa na sende kinya biso kinya ezangi biso na ntina ya kozanga botosi ntango nyonso banda koloba yango papa de alunga na ete soki mabunga na biso yango ezosala ntango nyonso tozala na mpasi limisa biso kaka tozali kaka bana tozala bana ya koyoka totika mabe biso nyonso tolingana po ete mokili ezala na kinya soki mpe totali na kati na lingomba kinya ezangi bino nde kaka nde bokobongisela biso na mikili ya mpoto mpasi ezali makili ya bato ezali kotanga awa mpe na afrike ndenge moko soki totali awa na este mpasi ezali ya rdc tala bamaladi oyo ebimi kuna salisa na mawa na bino na sanza na bino oyo ya mbotama na bino po ete mokili ezala na kinya mokili mobimba totie na maboko na bino bobatela biso komba tata mwana mpe tata molimo santu amen twende lukiambo te
Kibali,
Désormais en temps réel. Connectez-vous car le direct c'est maintenant.